News vous avez recépé là parce que tu es nous basango il y a minene oyo et koningi sabino parce que ba source na biso ba source sur na mboka Congo ba pesi biso basango makambo zoleka alors ça est grave vous pesa la confiance na breaking news merci na bino so benga merci na ba balanda biso merci na ba conseil merci na ba injure et ça la partie il y a élévation na biso parce que au Congo kolata couronne il y a orte sans que na kolata couronne il y a des épines net une colo yesu tous allez bon André qui a Sorting TV puis tous allez bon na Sentinel TV bozolanda ndeko na bino mwana na bino mo palangani si sango o utobenga na kombo ya proverbe 30 du Dieu formé à Malatakala. L'opposition congolaise doit nous éclaircir. Est-elle contre les dialogues et favorable aux élections avec Kabila? Opposition aux gens à Congo, il faut éclaircir biso. Pourquoi balingi dialogue na Kabila te, mais balingi ba élection na Kabila. Kabila est interdit par la loi d'aller aux élections pour un troisième mandat. Donc Kabila va pétitionner Namibeko à Koko Kende, les sous na troisième mandat. Et pourtant, ils ont le troisième mandat et ils ont le quatrième mandat pour assez à travailler de 2001 à 2006 où à Salaka coup d'État, Yakobo Mamouze Kabila. Alors, Sikoyo, qu'est-ce qui va se passer? Et là, on est au voilà pourquoi Kabila a une question dans l'élection, mais Kabila, qu'est-ce qu'il fait? Refuser de dialoguer avec lui et accepter d'aller à ces élections consiste à lui donner un blanc seing quand on sait que la MONUSCO vient de constater que Kabila et Matata et son gouvernement ne seront pas à mesure d'organiser les élections faute de volonté, car Matata peine à justifier l'argent prévu pour l'organisation de ces élections. MONUSCO et où ça la fait de route dans la proposition na IDPS. MONUSCO a remarqué que Kabila na Matata Mponyo na gouvernement na ye basali nanko bazala prêté pour organiser ba élection en 2016. C'est-à-dire na 2016 ba élection que vous allez na bandeli. MONUSCO a remarqué que Kabila Matata Mponyo na gouvernement na ye na ba parlementaire na opposition à Kinshasa bazana bango prêté pour na okena élection basali yango nanko. Donc en 2016 ba élection et kozalate. Alors et là on est au salam. Et là au salam sikoyo et ali que MONUSCO a constaté que d'organiser l'élection faute de volonté car Matata Mponyo peine à justifier l'argent prévu pour l'organisation des élections. Ils sont incapables d'élaborer des lois susceptibles de favoriser des élections libres et transparentes au Congo. Pour preuve, le PPRD et l'opposition ont désigné des délégués à la CENI, mais pour ce qui est de l'accord à faire les calendriers d'ensemble, c'est un tour de Babel. Et là, on veut justifier que na opposition à Kinshasa, na PPRD, bazana bango d'accord que l'élection salamate, tala batu oyo, batindi ki ba délégué na bango na CENI, mais pour na kosangana kosala calendrier à l'élection et comme tour de Babel. C'est-à-dire ba désordre wana nyonso tout ezali ko profiter na glissement. Soko ki mutu nyonso tout opposition alobi ke ye azolinga ba sala recensement ya ba majeur, ba nouveau majeur, c'est-à-dire ça le mbongo parce que ekozwa 3 mois na chaque dans chaque province pour na kosala enregistrement à ba nouveau bano bakoksi 15 ans. C'est-à-dire sur sali 3 mois na fois 66 provinces et au sala bino plus de une année pour na enrôler ba jeune. Donc et là ici yango moni Bochabe a précipité ko kabola ba province mbango elongo na 11 comme na 26 pour na favoriser glissement en complicité na bato opposition ya Kinshasa. Nazo continuer parce que nazo ba na français pe nazo expliquer na lingala pour ba yemboka ba comprendre na sepela na ba maman ba lobi papa to lingako mingi po yo ya na lo français na lingala pour te comprendre.
Alors, voilà pourquoi, mais pour ce qui est de l'accord du calendrier, c'est un tour de Babel. L'enrôlement des nouveaux majeurs consacrera d'office un glissement parce qu'il prévoit par la loi 3 mois par province pour enrôler et établir la cartographie des bureaux de vote. Multiplié 3 fois 26, vous saurez ça va prendre combien de temps de glissement. Alors voilà pourquoi ce calendrier à la hâte et Kabila devrait partir fin 2016 au risque d'instabilité certain à cas de non-départ. Et pourtant Kabila, il faut aller au mois déjà na pouvoir n'engue constitution Zosenga na fin le 20 décembre 2016. Parce que ce raquette est trouble parce que Azali ko violé l'institution en Boka peut marcher contre l'institution en Boka, c'est-à-dire article 64, il faut écouter en vigueur koluka ko bengane na makasi et là il y a zoluka mwana ko atia guerre civile pour assombi ba armée à côté si ba rebelle à côté si ba soldats étrangers à côté si ba troupes ba mercenaires na Congo pour na ko détruire pe ko ba congolais. Alors ce qu'on est au salam et la MONUSCO propose une piste de solution comme celui-ci. Oyo eza proposition ya MONUSCO ba source sûre batindeli ngango source oyo Tshisekedi na IDPS faut ba justifier parce que MONUSCO a proposé boye MONUSCO a proposé à lobby boye piste de solution ngoyo Kabila na Tshisekedi devront conduire une transition d'une année une fois renouvelable de 6 mois étant co-président sans possibilité de briguer un mandat présidentiel à l'issue de la transition. C'est-à-dire Kabila na Tshisekedi ba obi balé ba ozaba président. Kabila président, Tshisekedi président. Mais oyo a redirigé 6 mois comme président de la République, oyo mususu le roi vice-président, après 6 mois mususu oyo peut diriger comme président, oyo mususu le roi vice-président. 6 mois ba ko kabola ndengo wana proposition ya MONUSCO na Tshisekedi na Kabila. Kabila sa ndimi na ye po ayebi ke ye banda 2001 akendaka ne kaka na ba calcul na ba glissement na ba négociation na kofuta mbongo. Pe le fait que vous avez accéléré une année a niati déjà constitution à Congo azo briguer kozana poste wana et pourtant il faut pas à la poste wana. Sikoyo toko yeba ke Tshisekedi ali ko sauver Congo to aza traître soka ndimi yango parce que akoki jamais kondima ko travailler na mutu oyo abomi ba congolais mutu oyo asali oyo tozobenga ngo haute trahison à l'état à côté ici d'étrangers baboma plus de 20 millions de congolais bazo ba richesse na biso ba rwandais ba ougandais ba koma kote kango bazo ba passeport congolais ba pesa na nini na ba ougandais ba rwandais ba ko représenter biso le roi na Nations Unies apesa nkita na biso na ba rwandais bateka bazo boma biso pe a infiltrer biso. Donc Tshisekedi soki ya sali yango andimi yango c'est-à-dire azali très peu moloki ya Congo et kosukele mabe. Eza ba proposition oyo utoya na mesa nanga yango moni nazo sala pona pesa bino information. Alors ba lobi boye proposition ya mandat ya nani ya MONUSCO azoko Kabila na Tshisekedi devront conduire une transition d'une année une fois renouvelable de 6 mois étant co-président sans possibilité de briguer un mandat présidentiel après la transition. IDPS prendra la tête de l'exécutif et un partage équitable. Opposition peut perdre des ministères ainsi que les postes de fait de l'État. C'est-à-dire, ceux qui Tshisekedi andimi makambo oyo, balongoli est déjà après une année de transition à cause de la candidate, c'est-à-dire ezali bazo sala na Pierre moko deku ko éliminer le ko la candidat na ba élection oyo ko sala na 2017 soki ba ko continuer ba jeune na bango te pe lisusu ko sakana na parce que toyebi Kabila asala ki na 1+4 bango tout balongwa sauf Rubewa o aza congolais te atikala na armée na ba Jean-Pierre Mbemba batwana tout ba na prison toyebi te turo et pourtant Tshisekedi très malade 2016 2015 est aussi là mais 2016 nous assure que à Rosana Bomoy donc bazo travailler na ndenga santé na ye
bakopesa poison to bakoki kotindike na liwa po ye akufa etika vide moko Kabila a continué ko régner lokola président Congo sans tout temps azala inquiété. Donc IDPS boke ba eza sonnette d'alarme. Pe lisusu balobi bakokabola ba poste ya ba ministère bakokabola ba poste ya biloko wana nyonso tu ekozala na ndenge moko ke Kabila azwi Tshisekedi azwi ba oyo pe bazwi pote breaking news esalama ezopesa ba information na ndenge ya kimia na ndenge ya makambo nyonso tu. Yango wana ozomona esalami ndenge wana Kabila andimi déjà poste wana ya MONUSCO ndenge a proposé parce que ezo kosala bien na ye ezopesa bien na ye ezolakisa makambo nyonso tu eza ye à part wana balobi IDPS balobi la MONUSCO propose ceci. IDPS prendra la tête de l'exécutif et un partage équitable opposition PPRD des ministères ainsi que les portefeuilles de l'État. Le même principe de partage s'appliquera dans des nominations de gouverneurs, vice-gouverneurs des provinces. C'est-à-dire, n'enge IDPS à kozwa poste na PPRD na partage ya opposition et kosala mape n'enge moko na renommé ba gouverneur na ya province na ba vice-gouverneur. Alors, la MONUSCO procédera au recensement des populations congolaises dans un délai de 1 an. Nangonga o IDPS PPRD opposition na batuna surtout bakosangana po bakabola gato yango na ebisaki bino ke mikolo Tshisekedi très fort bato tout bazoki no monde na Bruxelles abengisaki maître Mpwila ezalaki mpona kosala makambo oyo lelo oyo ebimi na mesa pote boyeba eloko ni ezosala. Alors awa balobi ke MONUSCO na ngonga wana bango babando kabola ba poste banini MONUSCO sikoyo a organisé na étendue à pays mobimba recensement population. Donc na tango oyo ezali ndenge Kabila a travaillé na palu. Lelo oyo abwakisi palu parce que la pesa qui est pouvoir ya ko gêner Jean-Pierre Mbemba sikope abwakisi palu azoninga soit travailler sur na Tshisekedi na IDPS na opposition pour dribbler bango lisusu a continuer ko la président. Donc ezali sonnette d'alarme. Alors balobi tous les prisonniers politiques donc Diomi Banani va libérer. La transition commencera le 1er janvier 2016 et Egosuka le 30 juin 2017. Donc, bon, moni binomoko, makamunyo surtout nerezoleka, na utu sabino ke IDPS va proposer fait de route oyo pote Tshisekedi na Kabila bango tout bazala ba co-président. Na ne salamate na monde que pays moko bazana deux présidents. Donc balingi Tshisekedi président, Kabila pe président. Mais président ça va osala ndeni. Kabila a travaillé le président de la République 6 mois, Tshisekedi pe 6 mois. Or Kabila a trichaka, Kabila a mauvais joueur, Kabila a mutalokuta. A ko dribbler, a ko sala ndenge sala liboso. Pe balobi ete ba prisonnier politique non surtout ba robima et transition et Rwanda le 1er janvier 2016 pour ici là le 30 juin 2017 le 30 juillet 2017 on a la date bien pour appeler ça bien information bien le 30 juin 2017. Alors nangonga wana ba pesi IDPS 2 semaines pour akanisa appeler ça réponse naï. Alors nangonga oyo tokoyeba soki Tshisekedi azalama patriote parce que ngonga Kabila esi esili pona ye constitution ezoloba ya koza sous présidente constitution ezoloba esili pona ye Kabila fois kende po abomi Kabila fois kende po asali haute trahison mutu moko te akoki kondima kosala sous na Kabila po toza na intérêt te kosala na Kabila. Kabila a travaillé plus de 14 ans dans le pays atonga ba société te atonga be kolte atonga eloko moko te asala pe eloko moko te a yakaka ko bomisa ko yiba ko sala tout ba Rwandais ba koma ko exporter ko teka ba kolta ba richesse na biso pe ba koma ko zo même ba passeport congolais ko kende ko représenter Congo na armée na Nations Unies un peu partout kutu mikolo yo scandale mususu za na mesa Rwanda oyo ndeko na biso Jimmy maître Jimmy na États-Unis à sali vidéo alobi Rwanda bakangi na 50 000 visas
d'immigration américain offert à la RDC. Donc, dans le y a collaboration, il y a immigration Rwanda, Amérique et Congo, na États-Unis, 50 000 visas. Il y a des Congolais, il faut que nous tanga, que nous bourse, Rwanda, Kabila Zoa mapesa na Rwanda, pour te batouana, que nous représenter Congo, et pourtant, il y a des Rwandais, il y a des Congolais. Donc, les gouvernement, il y a des terroristes na Kinshasa, Zolinga, ko sakana na biso ko sa bilo wane mwana. Alors makamwana eza kuna eza scandale monene sa les États-Unis o ba comprendre que ba congolais mingi baza kuna na ba passeport congolais, ba diplomate, ba nini ba étudiant na armée na wapi baza ba rwandais oyo ba ye lokola ba congolais mutazo ko tsa bango nani eza Kabila. À part wana touti ko lobango ke IDPS akoki jamais kondima feuille de route oyo proposition à MONUSCO parce que MONUSCO azana ba preuve que Kabila nde aza problème na Congo. Kabila nde azoboma na Est. Kabila nde azokotisa ba Rwandais na Est pour basisa ba Congolais. Kabila nde azo vider ba côté Est ba Rwandais ba boma ba Congolais pour ba récupérer ba mboka po te tango ba kosala nani na bango ba kosala référendum ba senga kobima na Congo ndenge Soudan et Kabwana. Mais botala kaka MONUSCO nde azo suna proposition Kabila azala président pour 6 mois, pour nini, pour 6 mois, pour Kabila azala président pour 6 mois, et Tshisekedi azala sous-président pour 6 mois. Entre temps, il dit que santé ya Tshisekedi eza malamu te, santé ya Tshisekedi ya malamu te, ezo senga siko nini, ezo senga biso bana na Congo to sala nini, to yeba ndenge ya kosala nini, to yeba ndenge nini ya kosala soulèvement populaire pour ba buzo ba oyo ba aventure oyo esila. Celui qui a le soulèvement populaire et qui a Kabila Olongwaka, surtout comme en 2017, il sous formule pour être pouvoir. Entre-temps, Congo, infrastructure est autoroute est école est missile est Mboka ya Congo, Mbongo ya Congo, Maya ya Congo, électricité ya Congo, ils ont profité nango na ba Rwandais, na ba Ougandais, na ba Mboka mususu. Donc ezali mawamingi, eza sonnette d'alarme, dossier oyo ba uti opesa na IDPS. Il est passé à 2 semaines pour appeler sa réponse. Entre-temps, tu dis que Tshisekedi était malade. Donc Tshisekedi, ce qu'azali vrai Congolais, Ngongango y a sonné sonnette. Entre-temps, Tolandi, Naboke Binyonso, Ndeko, Honoré Mwanda, Oyo a continué à faire un discours, na Yabula Sabana Mboka, il a traité Bamsous na Bazoba, mais pourtant, Yemoko a amaye les mingité, parce que Makamo Mingi a l'obiwana. Alanda on a breaking news ayele eloko asikate tala eloko asikizaki na mesa yango pona nya lobi makambo te ndenge MONUSCO a proposé na Tshisekedi na Kabila ba diriger pays pendant une année transition une année. Pourquoi lobi yango te? Oh Honoré Mwanda azali moko ya batu oyo ba pesi bango mbongo pona ko semer zizani oyo. Alobi bien azana ba soda oyo bazakuna. Mais biso eloko tozela ni basoda na bakota na baninga bakota na kobina ba libérer mboka parce que na ngonga oyo tozana posa Honoré Mwanda osala so ba discours te toana posa eloko moko te parce que tozana ba information koleka oyo ya pesaka toana posa na ye soka lingi azala sauver soka lingi to tangela ye ba crime wa sala te tango azaka ibu tango azaka Terminator abimisa basoda ba libérer mboka solo ba libérer mboka te batu bolandaka ye bo pesa ye conseil il ne fait que raconter des salades et ça n'a profité à rien et qu'on profite à rien parce qu'il n'a rien à dire. Atika Kosala qui grand-père raconte. Alors, Bana Kinshasa, basali réaction na ndenge sango Tanzanie que Léon Kengoa Dondo le colon polonais rwandais à Koufi, balobi il se reposera jamais en paix parce que Kengoa Dondo a nyokoli ba congolais azali complice ya koboma ba utu na Rwanda azali complice ya kokotsa ba Rwandais na Congo azaka pembeni ya maréchal Mobutu oyo maréchal Mobutu amonaki lokola ennemi nzoka yazaki ennemi munene ya maréchal Mobutu azalaki ko trahir pe lelo oyo makambo nyonso te ezosala na Congo bato bakufi makila ba Congolais wana ekokwela na mutu akengo parce que Kengo aida Congo te Kengo azalaki ennemi ya Congo. Alors tolobi susu boye batu ya Congo bana Kinshasa balobi akopemaka na kimate akopemaka na kimia te po tomona bato ebele so mutu akufi rest in peace tikana na kimia ndeko nanga soki ozalaki mutu akimia te soko okufi tribulation ebandi okena ba séjour de mort
ba démon ba komi komema yo loko l'esclave okotikalaka jamais en paix. Même ba komelio reste en paix, reste in peace en anglais, okovivaka pete okobanda tribulation ya vino ebandi. Yango neza malamu bande konanga kokufa dans le Seigneur pe kotikala nakati na bonzambe. Breaking news alelo ezali situation grave nakati ya Congo. MONUSCO a proposé na IDPS base à la bako président Bangona Tshisekedi ou a retravaillé 6 mois, ou a retravaillé 6 mois. Tshisekedi a kozwa ba poste ya l'État, a kozwa ba gouvernorat, ba retravailler ensemble na bato ya opposition à Kinshasa. Yango bomoni opposition à Kinshasa, basi baliaki na bango mbongo na place basa la révolution, na place ba telemela ba mabala oyo ba telemela posa ya communauté internationale oyo ezali Kabila atikala na pouvoir bango bazokende kolia mielwana na nyonso. Yango tozosenga le 15 septembre nde bolobi bobimisa ba congolais libanda bo organiser yango bien ezala po bato bakufa te, ezala po Kabila ma alongwa na pouvoir parce que eloko ya solo oyo ko sauver Congo ezali alliance oyo te, ezali bino bato ya Congo, bino opposition ya Congo bosa la soulèvement populaire na ndenge ya solo boningisa mboka bomema Kinshasa libanda ba ville nyonso to Kinshasa libanda pe bokomona ndenge mboka ekoki. Entre temps bomoni bino moko ndenge nini basalaki précipitation au kagola ba mboka kolongola Congo na 11 provinces comme ça on a 26 nzoka yaki pona ko préparer glissement donc na ngonga oyo Boshab Matata Mponyo Boshab Matata Mponyo Mende batwana nyonso tu ba Rubewa ba Kengo déjà sakei bozali condamné à mort parce que bo trahi Congo, parce que bo bomisi mboka. Et là to kosenga sikoyo na papa na biso Tshisekedi ozali sage otikali susu na plus de 3 ans invité oyebi yango bien ngonga ngo ya kokota na histoire ya Congo bikangela biso Kabila yo tikala président yo moko kondima kokende transition na Kabila te, vous n'avez plus rien à partager avec lui parce que assez à salitanaye a travaillé 16 ans dans le pays, 15 ans dans le pays sans partage, abomi ateki nyonso pelisusu yo kondima travailler na mutu waza na ba armée étrangère na mboka bokosuka na baondeni. Alors papa na biso tozo compter sur yo bana Congo nyonso tu totia IDPS panzi likolo lokola tosi toyebi plan macabre na bango oyo to telemela ngo esala te ekozala bongo. Tosukisaka breaking news na ba lettre to ba sango ya bato bakomi. Alors nauti kozwa message ya ndeko na biso James Kelekelo na Manchester akomi proverbe vanda na yo Manchester pe mokili mobimba ba pesi yo raison la gloire baboya ki kolongola bague ikoboma libala ya papa chef na mwasi na ye avant ba ke lokunda ye po bazana bato misala mabe basimisi papa chef touche po toyebi ke bague wana balongola yango ebembezana sur place bobomi libala bolongoli babag mais bango basalaki yango te po ba simisaki papa touche. Alors biso na sima totiaki pression na salle balongolaki yango toyebi te bakosala na bague wana nini pe tozosenga na papa chef akimisa bana kuna po tolembi makambo oyo ya la gloire ezosala na kindoki na bango emonani yo oza proverbe 30-30 lelo bato bakomi kondima yo bato nyonso bamonaki na minuit ndenge Job le Ndokiski azotambola na mwasi ya bato ya libala mwasi yango ataki protocole ezalaka donc olingo na bango ese komi confirmé kotambolaka na mwasi ya bato ya libala mobali azobela protocole tina matanga donc azosala yango na nko koyebisa bato ke ana basi mibale na nko mpe na kanai moto akolobele azati totelemelaki bango ti baye kosala na salle après kokunda mwasi or il fallait basala cérémonie wana avant enterrement ba oyo bazo continuer koyoka yo te ba oyo bazo continuer kokende tokokundaka bango moko moko pe bakotindika bango na satan. Donc ezalaki breaking news ya lelo ezali bongo masolo oyo ezoleka na mboka sur makambo nyonso tu oyo esalami kuna na Congo oyo esalami kuna na mboka oyo esalami na musala nyonso tu oyo biso tolobi oyo bato bazondima lelo ke tozosala musala malamu ya kodenonse makambo nyonso tu ya mabe ezosalama ya kodenonse baplan nyonso tu diabolique na Congo pe tosengi bana Congo
totelema ndenge la kwanzila yembaka nti ya Congo, totelema tosalela Yesu, tosalela Congo, tosalela Congo, tosalela Congo, tobinela Congo, tolinga Congo, pon Congo kolomboka azali oyo abundaka pona mboka na ye, kolomboka azali oyo abundaka pona mboka na ye, kolomboka azali oyo alingaka mboka na ye koleka makambo nyonso tu na Congo. Alors kolomboka telema parce que mboka na yo ezali toujours ya kobunda, ezali toujours ya kobeta, ezali toujours na mawa, esengeli na biso tobunda pona Congo, esengeli na biso tosala makasi pona Congo, esengeli na biso tolinga Congo, tobundela Congo, pe ba oyo nyonso tu baza na contact na IDPS, ba oyo nyonso tu baza na contact na papa na biso Etienne Tshisekedi, bato ya parlement, bato nyonso tu baza na opposition, bokota na piège ote, bondima eloko ote, po eza pona bolingo ya Congo te, eza pona bolama Congo te. Kolomboka esengeli abundela mboka na ye, Kolomboka esengeli azala pembeni ya mboka na ye, Kolomboka atombolaka ngongo pe adundaka pona mboka na ye. La kwanzila Kolomboka, breaking news. Nani babengi Kolomboka? Ezali mutu oyo abundelaka mboka na ye po abimisama na boumi. Ezali mutu oyo abundaka po mboka na ye ezala libere. Ezali mutu oyo alingaka mboka na ye ezala libre. Ezali mutu oyo asinyaka ba contrat po na intérêt ya population na ye. Kolomboka la kwanzila. Tokomi na ngonga mwana mboka nyonso tosengeli alakisa mayele ati aza mokolo mboka te alingi Congo koleka nyonso, atelemela plan nyonso tu ya bayini ya Congo, alinga Congo, alongola maladi oyo etondi na mboka, pe alongola bitumba oyo Kabila na Barwandais bayela biso. Ça fait 20 ans na est ya Congo babomaka, bazosilisa population, bakotisa population barwandaise po lobi bazwa autonomie, babima na Congo ekoma pays de Kivu to ba rejoindre Rwanda. Tala plan ya munene yango. Kolomboka lamuka zala na sima mboka na yo, tozali bongo en direct ya breaking news, proverbe 30-30, sentinelle ya diaspora. Tote ami